Bato ya mokili makambo mingi ndenge nalobaka chaque fois tambola na mokili omona makambo. Monsieur l'abbé alongolisi mwana ya bato zemi matrice et baby. E bandaki ndenge nini yo jeune fille oyebiki wana sango wana moto na nzambe bango babalaka te bango bazwaka basi te kasi yo okende epai na ye okoma na niveau batie yo zemi bokende kolongola boye et compliqué ba organes génitaux matrice et baby. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tiens na nga na kondima ba résultat ya médecin na yo te na opeso médecin na ngai kende na bondeko docteur Mwela za gynécologue mo ya munene. Abengi docteur ana bino otindelo mutu jeudi yo kende jeudi loba de la part ya monsieur la BNT a yamba yo na keipe jeudi na kikuta na docteur Mwela ayambinga consulter nga ya saninga ba examen tuki oye ba isengaki le mal monsieur la nani docteur Mwela asalaki pona abewana fallait pas remettre ba résultat na maboko na nga. A vu ma résultat, après singa ike, j'avais un problème dans ma matrice. Donc, après singa ma résultat, au lieu après ça y est mutatinda kinga. Alors, l'abbé a siliki Marcel Andonzo siliki pona nini, y a vu ma résultat, après singa au lieu y est mutatinda kinga zo ba résultat. Asala ngo bana bato basi nyonso basambela kaneba paroisse oya le kaka alongola bango ba grossesse nazo senga. Traitement est bien et puis à côté dédommager nga. Mama, toyoki jeune fille azali ko senga ba dédommager ba ko dédommager mbongo ba ko pesa par exemple est-ce que bongisa ba organe génitaux na ye et baby to ba ko sala ndenge nini? Qu'est-ce qui s'est passé? Nani ndé abimaki fi wana kuna toyoki balobi mbongo na ye ba emelaki ye mbongo ya association Dubai ndeko na enda kena na ye pa ya sango pona sango asunga ina ba prière bakende ko sunga na ba prière na ebiti ba prière ya marque nini oyo sango akende ko sunga ye e ko matina niveau boyi bazemi kota e ko makolongola e pesa mbai boyi e pesi pasi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est quoi au juste les problèmes cachés? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames, messieurs. Abonnez-vous massivement sur Radio Lokoye Télévision. On se retrouve juste après ceci. Radio Collective Fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, la bière officielle de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas papaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22.
place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka mpona kobeta masolo oyo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mais particulièrement ya biso batu ya Mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende. Na sengaka na bino chaque fois bandeko soki okoti o s'abonner. Soko s'abonner déjà partager bandeko partager masolo tobetaka awa ezalaka pona ko nuire batute mais pona ko sunga kaka esika ndeko akoyaki yo okoyate. Na lobaka chaque fois masolo o tobetaka bino moko nde bopesaka biso. Soki to betoli yo lisolo to beti lisolo omoni ke ezali lisolo na yo et que version o to beti ezali yango te ozali na plein droit ya kobenga biso kasi na limemia. Papa Fiston, mon lisolo betaki wana ezali lisolo na ngai ezalaki bongo te ezali boye toko zonga lisusu pona to ya kobongisa mais ya kofinga ya koloba mabe ya kosala ba attaque personnelle ça ne va pas arranger les choses. Kinshasa oyo wakoko batikira biso Kinshasa mboka ya ba problème. Soki ba video bandi ko bima ya mutakala awa batu bakolemba batali ba video ya mutakala ba pasteur ya ba massé ba musicien ya mokilo ya musicien chrétien tikutu ministre numérique mwana mboka Ebirante ba oti ko ba régulation oya ko publier sur mutakala ya mutu a komi na problème kasi yango nde pekisi bino te yango pe pesi bino accepter bosala ka mutakala pona baso ba publier ba okanga watu eza indengo te to vandi to tayi na bosolo na politique. Je salue en passant mon confrère Israël Mutombo Sango mbote na yo ndeko mwasi moko aleki na télévision aye ko dénoncer Sango atie Zemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Sango biso yebi ke Sango mokonzi abalaka te. Sango apretaka serment pokendaka séminaire basalaka 10 ans mobimba pona obima Sango. Pretaka serment ya chasteste bango bakobala te bakosalela nzambe kaka lokola Yesu masila baye kosalela nzambe mais makambo tokoma komona awa ekoma mbilinga yambo tokotela makambo ya Sango jeune fille oyo ya lobi ndenge toyoki ba dire na ye explication de ba pesi il paraît ye abandai kokende soki quelque part voyage consort akendaki na mbongo ya batu voyage quelque part ba melie mbongo wana et pesa ki lokola traumatisme ayeba kita kosala ndenge nini ale ndeko na ye soki pe yaya soki pe cousine soki nani amemi epa ya Sango wana Sango lobi no ngala kosunga yo na kofutela yo mbongo wana bazalaki bango misatu mutamemaki ye na Sango toyebi te rendez-vous nini bapesanaki e kosala ke soki pesanga bengsaki ye yakalobi to solola yakanangani yo solola epesaki mbai e akosala ke fi wana abandaki ko akomaki kobima na Sango boye komona wana tatalabe ya mukolo akombi ya mukolo presque déjà mais fi oyo longaye komona te mais ba voice na eto voix na ye ezobima vraiment ya moi ya jeune fille asana moins de 30 ans na omona wana soki bele peut-être 30 ans bakomaki kobina boye makembe soki leki bato ya jour à liboso ezalaka mingi basala ba préservatif bokosala la préservatif bete ba jour à liboso ba jour ya bibale na suite ainsi de suite kuna tango bomesani et komi nango ya pamba bolongo li préservatif. Alors tango zemi ya kokota zemi ekoti boye biso ki zemi ekoti ezalaka mbilinga batali Sango atali peut-être ngai Sango bamona ke na tiemwa sizemi ekozala mbilinga
esengelaki ndenge bakendaka boyebi la Congo démocratique kolongola zemi ezalaka défendu ezalaka officiel te il faut que ba moyen moko ya pembeni pona kolongola zemi wana jeune fille oyo akende kolongola zemi est compliqué et ça c'est le ba pays ba Afrique du Sud to ba pays mususu ya Europe kolongola zemi ezala ngo officiel aucun problème peut-être à l'état ba longoli ozemi non ba pession ba kisi oyo ko bibisa ba kila normal lokola mwasi ya beauté c'est officiel mais biso na Congo za ko officieuse et ça la route de permis te so ba kangio et vous avez problème ndeko mwasi wa kenda ki sika ba longola ezemi wana est compliqué tango est compliqué ba bika neza ka libumu pasi ba ba to bele ba kufa ba kambo longola ezemi ba longola bien te ba kufa to yebi yango to ko zongela yango te ndeko mwasi azongeli sango keno na soko yoka bien te on dirait mabalaise on dirait solo ko problème na kati na ngai ndeko sango mokonzi atindi jeune fille wa sango wana bokoyoka kombo na ye akotanga ye mo ko expliquer na audio na video po TV ya radio ta ko expliquer na ndenge bakoma tina bakondi ya sango ko expliquer surtout to pesa ko kama résumé sango atindi ye l'hôpital bakeye basali ye examen batali décret de ba PCR ba kisi sango ayokana kina médecin wana atina ba résultat et pas yé moko mais sango ya docteur aliboso azui ba résultat a pesi pe a jeune fille oyo akende ko pesa sango jeune fille a fongoli enveloppe a moni ke ba komi kuna matrice na ye ezali malamu shooté matrice na ye aurait été endommagée. C'est fort possible que abota li shooté mais on n'a pas confirmé. Ya zoa ki mayele azui yango asali ba photocopie na pesi sango résultat wana sanga tunio fongola enveloppe wina fongola enveloppe au moins makabalo bio sanga siliki angi metse wana mais pona nini olakisi ba résultat ifalaki aussi oyo jeune fille o mandenga lobi akena ngalema ba résultat oyo yaki na ngalema wana ezaki presque même résultat mais cette fois-ci docteur wana apesa ki mbala moko epaya sango. Mais docteur wana na ma consultation a confirmé que même résultat au baso ki yokuna yango ka awa akomela ke même bakis siko le problème zanini ye jeune fille oyo akende ko funda epa ba kondi ya basango ba yebisa ki apanda secrété ba ko trouver solution mais jusque là a moni solution ezate parce yango ya mona ki pona ye aya na télévision akende bon na télévision na réseaux sociaux pour na dénoncer et puis si pasi yango ebimi na mokili biso peso ji matière to traiter kaka pona ko sunga pona ko nuire te kasinga na koloba boye tango ba yebisi ndeko mwasi ke yo okoki peut-être ko botate à la prochaine ba matrice na yo eza aurait été endommagée mais yeso osenga ba dédommager na éviter de commencer okosenga ba dédommager pardon par rapport ya nini ezala ki ba sentiment oyo yo moko olingaki yo kendaki pa ya sango kosenga aide na éviter aide ya prière to ya mbongo mais sango a confirmer ki yo ki akopesa yo mbongo et comme bo wandi ko bima na sango wana otali atate tala âge na yo tala âge na yo tala âge ya sango akoki ko ça peut être grand-père na yo mais yo moni ya wante ondimi bokende na ye tango mabe koti oye ko dénoncer est-ce que soki mabe kotaka te ezalaka makambo azemi elongwaka normal olongai koa na réseaux sociaux c'est ça le problème na basango pe totia na se basango basalaka makambo oyo mingi toyebi yango dernièrement awa nayebi te makambo yango suku ya niveau nini oyo tata mokonzi cardinal Ambongo alobaki sango nyonso tu aza na bana abima mibimisa atika ministère esuka ndenge toyebi te tomona kuteleka tina itande wikie abe curé ya paroisse moko songolo asalaki lokola humour ba suspenda ye pour makambo wana les abbés quand vous avez prêté serment que beaucoup bala te chercher aussi maman cité respecter yango basango ebele basali ba bu ebele oyo kutu misusu on a été témoin vivant basango ebele oyo tomonaka bakomba koko mikolo bazana bana kutu ya mikolo bato ebele ya théâtre oyo monaka wana babota kutu na basango misusu batinda bango na poto toyebi mais ce n'est pas important ya kotanga bakombo soki sango oyo asepelaki na fille wana bon na encourager yango te eke abo azoki zemi il a fallu assumer
tika mwana botama boluka solution mususu ke olongola ezemi siko epesi complication tinde ya un hôpital normal o ba kolongola sans complication epesi complication sika boy tala niveau to komi ezo discréditer non seulement famille na yo mais église sainte catholique oyo biso to sambara akuna ezali malamu te yeko na kotela o vidéo tala ndenge ndeko mwasi ye moko aliko expliquer to ko umela mingi te epesi pasi ba je oyo esila toko senga na tata cardinal mbongo akamba ecclesia normalement AVS bakambu oyo to mona yango na ba internat to mona yango na internat ma couvent okomona boye mal moko batingi ba jeune garçon bombe mal wana na couvent ya ba sœur boya na mona couvent mibali okomona na kata mal wana eza na élève moko to mwasi ba kotisi na kata mal wana ba fini kiti kati koto ba sali makambo na bango e kozonga to mona makambo wana na internat mais to koloba yango to ce n'est pas important ba sango msto yebi oyo ba kenda pe kombo na bango ezali ba sana bana to yebi bango mais on peut pas dénoncer parce que état les bisoté c'est ba vie privée na eto benga vie privée to nene mais oyo assez le concerne to e koloba po epesi passe ya ko sakarate ndeko mwasi yo senga ba dédommager yo ba ko dédommager par rapport à quoi o tikina nous problème za yaki nango oh ba melibno ipara soki mbongo ya association ba melio yango sango oyo ifalaki afutela mbongo na ebite boyoka la kindenge na sango akofutela mbongo wana yo zo futango malembe na makembese to ndenge nini tango eko se répercuter puis sans pudeur tu passes à la télé ozoloba wana oui c'est vrai au dénoncer siko mukilimo yebike olalaki na sango okanaki po asunu mbongo soki pe yo moko mto proposer ki soki pe ye moko sika e bêtise bon ndeko na oya memaki okuna esiko azali wapi tiena ngana kondima ba résultat ya médecin na yote na opeso médecin na ngai kende na bondeko docteur Mwela za gynécologue mo ya munene abengi docteur na bino otindelo mutu jeudi yo kende jeudi loba de la part ya monsieur la BNT a yamba yo na keipe jeudi na kikuta na docteur Mwela ayambinga consulter ngai asaninga ba examen tuki oyo ba isengaki le mal mais c'est la nani docteur Mwela asalaki pona abewana fallait pas remettre ba résultat na maboko na nga azu ba résultat apesi ngai ke j'avais un problème na matrice donc apesi nga ba résultat au lieu apesa ye mutatinda kinga ale l'abbé asiliki Marcel Anzonzo asiliki pona nini ye azu ba résultat apesi nga au lieu ye mutatinda kinga zo ba résultat apesa ye le médecin kutu apesi nga conseil lobby dossier o pona ngai memango na tribunal parce que ba résultat oh eza bien a remebi nazo remettre yo na ba résultat nyonso ba ya ba photo ya échographie ba résultat nyonso a remettre na maboko na binga na remettre ngo pa non comme ça yo ndeke ndeko pesa ye ngape sage que j'étais na ça ki ngo de ba photocopie na kena ba originaux na pesi ye tanga tangi ngo boye alobi pourquoi à cause ça boye eza autre eza contre médical akoka ki kozo ba résultat jamais pesa yo ponga mna tinda ki yo boye na bo alobi na changer au médecin a changer nga médecin atinge pas médecin mususu docteur Alphonse na Ngaliema azana hôpital plus à Rose abengi médecin na zotindelo malade nde na kiko se présenter par médecin salinga ba examen asali nyonso iye médecin na tika kopesa nga résultat moko te alobi ba résultat na nsani na zozongusela ngo nani abe Marcel iye moko osa nini akopesa yo ba résultat mais tellement docteur wa yamba consultant ki au premier tour ba kisa na pesi yo za ba kisa makasi continuer kana ba kiswa ici bon na médecin wana nga zana na programme à voyage na décembre na voyager na yo zonga na zana na zonkuté na komela médecin na komela B Marcel ba message pona ba suite et tout ya comment tout na ngo suite ya nini suite ya nini comment ça donc na yo zonga na janvier na luki ba avocat na kena memi dossier pas ba avocat ba lobi non avant to ke na tribunal il faut to luke non to so anaye nanu
nandenga bien pour que image na ye aza mais c'est la bé aza buina ba avocat ba lobby ba bengisa à se présenter une fois mais sans suite kuna depuis mois de janvier jusqu'à nos jours après ça suite té et on a décidé que nga il faut un traitement donc on a décidé qu'il na ya ko exposer ngo na bosolo na politique nazo senga traitement est bien et puis à côté dédommager nga parce que ba résultat no ya médecin on nga na kindel bosona o bango ba tindenga ba résultat nyo ces ndenge moko que j'ai un problème sérieux na matrice peut-être au futur na ko bota souté donc il doit me dédommager c'est ce que je demande ba kambina bango baza au courant donc nazo ba Kiré Marcel Ndjondo azali Kiré judiciaire na bango numéro 1 na RDC. Donc problème nyonso basango eleka ipa na ye. Donc yé muta trouver ka solution, yé ndé muta décida. Il était au courant depuis le mois d'octobre. Mais jusqu'à nos jours après ça suite mon côté pona ekutu ayebisanga ina yebisango mutu te ni ndeko na nga ni na yebisango mutu te ya trouver solution. Mais ça a pris beaucoup de mois. Oh, Atikalo trouver ta solution, surtout comme les messages à répondre à Kaka. Oh, quelle suite. Parce que mais c'est la bête, parce que Azako Loba, bana miki écoute, basala bango ba avortement, oh, mais ma problème c'est que asala ngo bana batwa basi nyonso basambela kaneba paroisse o ya le kaka alongo la bango ba grossesse et puis ndenge bazo intimider batuke dossier na biso kendaka na la kendaka na l'état te esukaka awa et puis bango moko bayebi ba jeune bango ba bombanaka entre bango parce que curé judiciaire na bango Marcel Ndjondo soki azaki vraiment pour la justice ba mama to benda bana bato surtout bana ya basi et même que les qui peut coûter parce ba pédophilie ba pe belé kotika mwana o sere na basango te non seulement basango ba nzambe te mwana ba bu ebele bande comme ça ba témoina awa comment est-ce que mobali na ye akufaki azaki buka lupango apesa pa pasteur na bango ya bande ko landa buka lupango mbali na ye ale pasteur alexaki na tatami toyoka yango ye buka lupango de komwasi wana. La chair est faible totika ka chaque fois teke bana basa la pembeni ya basango tout le monde a rien. Okoti na mwana na makansike mwana donc une église pour que ne kosambela nzambe aima na chorale asa la qualité consomme bazo abusine okoye bate to benda kabana ma touche tout mwana so jeune fille à côté de 13 14 15 asa na fleur l'âge a éviter akondima nyonso tout pona ya omona ndie sango azali nzambe pasteur azali nzambe bakoka nyonso tout wana to benda kabana matoyi kaya boy mawa mingi jeune fille oyo le la télévision. Si j'étais ton grand frère, ou ton petit frère, ou ton ami, n'habité cousin, j'allais pas te conseiller. Est-ce que, au Magil Kamo, on a famille balobaki nini, pour eux, on a na réseaux sociaux. Réseaux sociaux, au moment où on va publier rabato, on va publier les réseaux sociaux. Au moment où on a kitoko, biso banaliste, toko zoyango apansango, toko sala analyse na biso normalement. Mais réputation, oyo, ya mut, oyo BBC, oyo, ya famille, pour attendre bombi longi boye, mais, bato o bayebi peut-être bayebi makambo te ngo na kulus na famille yo mota mishango boye et pesi solo et pesi mabe ya kosakana te ete ya bino to bongo la mitema tala makambo ya boye ba parents soyez vigilants sinon te mawa mingi et pesi passe est-ce que siko tango ena makambo wana na réseaux sociaux boye to lex na télévision to sala na liste lobby yango est-ce que siko matrice na yo soke baby ego bonga tant on est siko ndeko na dédommager yo est-ce que ako dédommager yo sisu ego sala ndenge nini oza majeur oza mineur te ba viola ki yo te zai consentement na bino tango boko kende siko bakanga pona balongola gizem bakanga sango ye bongo na yo boko pe bakanga pe na yo kutu sango akoko bakutu ngana yebaki na ngate ko la zemi ato sala ba soko ba preuve wana oui ba preuve remona ki atindaki en hôpital mais akoko po loba non. Tango yesa ki olongoli zemi yanga atindaki en hôpital bakende ko bungisa yo tu vois que tu peux te créer des problèmes et ça li malamu te et ça li mabe makasi et vous les hommes de Dieu ba prêtre batata molimo oya biso bo signaki
serment bopretaki serment ke bokobala te bokozala ndenge wana sans basi mpona kosala misala ya nzambe comme seto borespecte yango basango bayi kosala babu ebele ezokopesa pasi oyo tolobaki te tolobi tosuki na biso awa. Merci na sponsor officiel ya chaîne oyo Mama Charlotte Kaputu la bio officiel ya bana bino bokende bosomba bilamba na shop na ye na Idonval sopo lingite kende kaka na tekelot obeti Little People Shop okosomba biloko angogo mikolo pe abandi pe koteka biloko ya mikolo. Donc soko bengi Mama Charlotte Kaputu kala numéro de la publicité wana okozwa ba rivage pe ya mikolo. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordinatrice ya chaîne Oyo Bandeko. To s'abonner massivement. Soko s'abonner, partagez déjà. Tala masolo ya boy. Tolobaki yango très bien. To beti solo o pona ko nuire te me pona ko sungaka. Esika bandeko ba kwei yo o kweyate. Esika ndeko pe alongi yo pe olonga. Eko esali ko sunga batu. Masoto betaka awa ezalaka mpona konuire te mais mpona kosunga kaka batu tosuki awa. Portez-vous bien. Chap chap echara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.